Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Gendo. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous bois, dans le 9-3. Référence, salon Hugues la coiffe Ikoté. Votre réservation au 01 41 55 00 00. Raf Ngindou, félicitations
pour la promotion, c'est la pour artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Rafingindu nde naninga mabete Congo promo Rafingindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci si tu es où mais là. Rafingindu, le présentateur de la force créative Congo promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Rafingindu, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Rafingindu. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babunda na nango. Rafingindu. Congo promo. What a plus, what a boss là. Kitoko na yo baza kosalela mwana popi popi ajezi nakomi kobanga loketo na yo yaya kitoko na yo eza kosalanga ba loketo asheta nyekese ekobinela Kongo biloko asheta nyekese ekosala bachuki alebuka loketo binisa loketo yakato beta fitiringe Ingratitude na mokili ezande mabe. Ingratitude na mokili ezande mabe. Ozoboya gigi kiamenga poyo ndi manani. Ozoboya ale kembela poyo ndi manani. Awa. Comment on a rien pour ça? Ça n'est pas Ça est bien fait. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je pense que Bakoni la mission. Comment est déjà? Nous avons fait ça Bakoni la mission. Bali bosono mona yao. Papa, ngaso na uti poto na ya kanzela moko na biloko na ngai. Azana descendance ya Satutoma. Bandi marateza ya bao ya famille. Mais na cyber service andi marate andimi bana ya France, Paris, Lyon, Toulouse, Rennes. Bina tu buya kote wana. Uzana iloko ringu tinda na Afrique. Toa wana Congo na kisasa. Nikuna yazo ngumba mako. Kukena na yoko situatite. Service agence pas comme les autres. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission avec Yves Ipan, tous directeurs des infos. La fureur avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec le boss américain Rafingindu. Et boss Dallas, merci à toi, Raïs Kang, le super pro caméraman devant RDC, ainsi que les boss Giga, hein, donc tu bien bon Mwami Rajabu, les Giga boss Mokonzalia Rana Basali. Merci aussi à toi Dominique qui est le 100% Moussarata vraiment à Londres, la piste Motebele, dans le procès de Silgano azota la biso na moni pembeni wana ndekolanga kati kabaka bango tshikuna le chapelle de Genève Jean Mulumba unité centrale de Bruxelles na bosanyote mama milite mamotema tous pepele ambeto mama likelemba balobi panza likelemba te mais aussi na Believe Munga Fondation tous on va venir orphelin et pembeni wana na moni déjà ndekolanga kati aussi azota la biso pang de moi harmonica à cancel tsunga na tsunga veva parfait et crise était le fétique papa na Riben John Lubila ba exebele. Et pourquoi pas sur toi Junior Junior Tunga Las Vegas dans les États-Unis, Bamote Belé, na Haman bébé qui te connaît Gandhi à Paris, Bamote Belé aussi, na Vienanga ya Kati, Jean-Robert Kala la moté maman monsieur Nicole, maman la parfaite dans à Paris wana, José Baye la JB service agent aussi voilà. Tout ça déjà Bamote Belé et pas ya Ritenzel l'animatrice principale de Ferregola. Donc tu as déjà kota que ça la plaisir. Ritenzel, bonne santé à eux et puis à Ferregola et aussi à G7 bande tout bata la biso et ba santé à mouvement voilà. Ouais, santé déjà santé na lobela ngote donc ministre santé na longa de makambo. Donc santé à mouvement ça bien donc
bon c'est place aza kuna na Paris. Déjà déjà na Paris abetaki concert moko dimanche passé et les cas vraiment kafu samedi OP azana bana Lyon wana donc abeta concert mo na bateau wana ba Blaze Fashion baza wana ba Crédit Lyonnais ba Jackie Lomingo baza wana ba Platini Menga baza wana donc ba Tebele ba Edi Makitonge ba Mizunda ka garçon qui contrôle tous les jeunes de Lyon ba Jojo Jonga ba Venanga Chi de Lyon baza wana ba Joli Boleche donc na yebi que samedi eza bouclé mon a confirmé ma maman ba concert ndé comment mais il est vraiment il fungola vraiment dossier wana donc et ça la bien mais santé vraiment c'est bon. Ça c'est bien. Et maintenant, na suna zona ba toyo ba sa musala bango bien o ba evra bien. Nga toyo ka surtout na sepela ina ba crime ngo boraki na générique et rataki nango parce que moi ma bémo côté na makati je dis ba la JB service agence pas comme les autres JB service générique yo moi na biso boraki en tout cas na kati. Lo mon organiser la bonne kati en tout cas ça l'a très bien na ko ndima mobile ndima moi c'est na comprendre mais moi sinon logo moi kati wana fait ça la biso bien et donc ça biso pena na ba image ngo Costa du Macoulé mbe tu le papa na balai 2000 ACP là. Ouais manolo bagaki mobile ya solo fois timba eboka batuteli pilipili sole sila kate papa Melina a mobile ya solo il faut timba mobile ya solo ti atimba kala ti atimba kala a mobile ya solo mobile ya Mobala solo Fatimba, ya. Moi, je dis que parce qu'il faut Fatimba, il y a un système de Fatimba, 5h, 6h, est-ce que Fatimba est bêta wana ya ndengeni? Mobala solo Fatimba, obi kira liboso na borane tiba. Mwana mobali soki ala mukina tongo, il faut eloko etelema, soit boutique, soit cabine, soit terrasse. Mwana mobali soit la mukina tongo, il faut eloko na etelema bimina tongo, soit à chauffeur, soit à témoin cabine na ye, soit à témoin ligablo na ye, et on a mobala solo Fatimba. Migolo pe toza na système ya maboko kaka boy. Donc ritinze ezaka mingi toli azola musaka ba papa. Soka maboko kaka boy plutôt. Kaka boy donc kala mingi te awa déjà na début juin awa bozwa des générique na biso to beti tozelaka mokonza ya pour tout ça la ba clip donc eza déjà na nzela déjà bozelaka donc na yebisa batuka Yago la tambwisanga bamboke bele side nord est ouest tozo baluka na kema balula nzoto ezoluka mbongo balula ale bana nguba kaka boye bana nguba kaka. Et souci à créativité nous allons nini d'abord Rutenze la votre côté na mozindo et émission na biso lelo te babanga. Bon ngai vraiment na vandaka trop na bana et puis na yokaka trop mère na biso na artiste maman Evala na pesi ba mbote beli place azali maman nga za na artiste donc ba mongo bazara moi ba masese trop ba mongo bazara na moi ba masese trop lem suli sese moko boye omona aiso abi mais mango na ndenga créer donc nazala pena ba mike trop donc ba mike nde basarana on a monté la bimisa aya c'est super c'est joli na boloke bango bravo aya c'est nazala trop na bana mike donc soux nanga vraiment uta on nazala trop na bana et puis na mère na biso donc ba mikomer ça ba munora mukole telisa mbile donc ça revendre pena ba mikolo ou bando zo rappeler moi ba inspiration belé. Voilà ça c'est bien et par rapport à générique au bossa qui na en tout cas et tu va créer Bellery Tinze vraiment en tout cas félicitations pour notre travail au sein de Kati mais les mal ezaki disque wana générique wana c'est comme si et parce que voyez Bercy moi et na Kati si ko ba cri wana au Rutinze la bord qui na Kati ils a perdu tout pour récupérer na générique boza ensemble na studio. Bon boyo ka surprise ezali ezateke po Bercy moi na bokaki eloko wana ezaleka to biso to mona c'est bimana voya Bercy to bolongo li bimate ezaki lokwa mo maquette moko boye eloko wana ebimate ezali eloko moko boye to mekaki nanu mo idée moko boye mais studio pena o to zande studio to sala makambo siko fo bimakala mingi te kaka na début juin awa tous l'année mokonza uta Paris pour tout ça le clip donc tout ça on a déjà on a Bercy aboka ki wana ezaki na ngote ke générique o batu babanda ozela o ba ozela eza vraiment oyo tozo beta siko o to beta siko Bercy en place za na PC ba mbote place
Et suite est-ce que continuité zali par rapport à ma contribution à bino moi tout ndenge de gonabiso Chiquito akendaki bandegonabiso aussi à maison même bazaki wana loka ba igo synthèse que bozota la peine de gonabino na prison yo mon père Djinzila zali chef ten na G7 est-ce que aux 8 ans resona ndego na Bercy soit pe ko ketala ko rendre visite bon ko solo la to solo la ka na ko zala tege na ya na télé pona ya kokosa batu bataminene bavandi bazotala batora ba professeur Antonio Mbuku aux États-Unis ba Gigi Kiamenga donc hein moi si à poids hein Gigi Kiamenga maman na Louise Carmel na pressé moi na donc tant bavandi follow ba vérité na TV donc to benga na ka mais ko kende kotala non ngai non na kete pour va permettre yote non na kete bon photos et la paix les amaramuo et yaki photos et la lem susu hein loi moro boy ko ino o aza capable ya kende po omoni prison za maramu belé oko kende kuna batu musu balobi ba maramu na bango ibe misope koma na bablo moro boy mutu musu alingaka luka bez ne moro boy asalelo ne moro boy kaka po hein etalama donc il faut ordre ko na mouvement que non vous êtes capable de faire des choses qui sont en train de faire. Et maintenant, mon président Zolobani, il y a un mingi et Bercy. Bon, on a évité, bon, pour nous, le padre Aotika a été. Papa social. On a papa social. Le padre papa social. Ils ont été Marambuka, on a été Bercy. Bercy a bomari tabate, a bomari mutu. Azana ba famille na et puis garçon pas qui responsable et sengena nba kunda ebembe famille wana ba vanda soki ba vandi ba senge ba katelier ba katele mibe ko l'état sali musala na yende senga intervention ya le padre peroya ya bon et maintenant pour na cannabis ya ndegonabiso matadien oyo tokaki manumu pezali par rapport ya marambo elekaki na kati ya mouvement ini to rappeler bino marambo elekaki. Tout le monde sait déjà que Maramon est le cas qui n'a kati et nini mori koloba pour la matadien surtout les fanatiques qui vont regretter ma casse ba matadien aza combattant aza soldat ou avant de permis de faire rigola les padres alors suite na ezanini bon voilà vraiment franchement na habité na ebi na nga été na mona na nga mutu aza na esuste bon na habité ye pena na landela mamunete na habité toza ba tout temps to ya musala eza musala so moni déjà et le binango les padres ba pexera mutu alinga kendo asa kei donc na habité donc makamuna vraiment na ndenge ya bien tage yo Yves Ipan mutu mo ta ibisenga lobi Yves wana na miss moko donc miss wana elaksa na ke so moni mwasi et là donc non tant nga comme on a été mais moi il va la miss moko miss nga na seka nga bien amona na kaka mais na ebi que à travers émission mutanga obenga ebisa ya donc et ça va bien mais tu peux parler un peu ma solo oyo ya Kenya toki sango faire rigoler na Kenya ba ibo sali vidéo 45 mois ko sakana te ngalo comme na kama ki parce que faire rigoler nga bengi la giga star ayo sala vide na Kenya bim piaka ko sakana te boki ici ba congolais Sony surtout la musique congolaise toki Sony pour na bino ndemo beti na Kenya en tout cas vidéo 45 te omoni biso ba congolais toza na mois de faux moko to na mois de faux moko to kozala msusu bat msusu ba Congo mboka na biso pola yo nano bimino libanda te comment ozomona ke Congo mboka na bine po eza na bamboka muso epola kutu koleka Congo yo nano ye Kenya te ozali na concert te olobamona Kenya eza na mboka moko boye bato balela musique congolais na ndenge moko boye ya liboma bato balela musique congolais na ndenge moko na Kenya eza na ba musicien mususu oyo ke ezaka ke concert boye bazoyebisa ebeta nzembo a faire rigola po presque kuna pena na print pena na print atika ba griffe les padres de Saint-Pierre na ba Kenya te ba Zambie kutu ba plein à craquer bon au Kenya kuna place musique na epene beta marande biso na Congo nde beta maraboye kuna pe beta marabon les padres de Saint-Pierre te to saki plein concert à VIP to beta dendoule ba plein à craquer au monde na ke billet te ka cher producteur passe peut-être producteur sous ça biso ti aye na biso na ti na aéroport azo sepela yo on dit ma mboka to sala mpiaka 4e tour yango ya Kenya bananga koto kesa na 4 fois ya Kenya 4 tours ya Kenya okeswe sala mpiaka ya Kenya mboka na 4 fois so moins déjà que okendaka déjà mboka se ba monde ya kokota mbongo ya voilà to mona ki pe ma
polémique ekotaki confrontation makasi orchestre ebele ezalaki mpe kuna na Kenya yesa biso fara na koko na bino le roi de la forêt ezalaki na ndenge na kata Kenya bokutanaki to ezalaki kaka mwa nzela moko bokoki kasanga bango mpe baza kotokuna eleki na ndenge bon biso mpe toyokaka bango baza bakote wana eza festival toyoka mpe kaka bango baza bakote wana na ndenge ya bien biso tobeta na kwe na biso les jours biso tobeta concert ya suka jour toyokaki ke bango baye donc na ndenge ya mabe te na ndenge ya bien biso tozalaki wana tobeti concert na biso toyaki na bapatron le roi Djibril Eyale le professeur Djibril Eyale moto ya mbongo donc mbongo wana na suka te ye pa na mbongo eza na suka te moto ya mbongo Djibril Eyale toyaki na bakomanda pupu tozalaki na bavie na biso banono kwebe tozalaki na Blaise Londolé tozalaki na babiram artiste tozalaki na ba shege na Mombasa wana yaki ti wana donc tozalaki na bato ebele ya bato ya mbongo bazalaki wana donc concert eleka bien marambutu eleka bien mais totikaki bango biso tozongi bango batikala kuna nayebi te suite na bango soyaki ndeni voilà chief topesa ba respect belé ka ndenge ezalaka ndenge mpe babengaka na répétition à chaque fois soto ye wana est-ce que respect wana o méritaka ngo na répétition un gars musicien aye Riti Nzele pas lobby pe apesi instruction mon bébé bayoki nga question mingi parce que respect mobile à mon arasoki moi si aza moi likolo na ye ça ma bien te à mon ondiri ba omikitisa aza ya kokita est-ce que respect les ala na orchestre na bino chief au lobby pe ba pesi pe respect wana Riti Nzele ouais respect faut ezala po eza société bato baozwa makambo wana bamituka ezosomba wana bandako esomba wana bana bazolia wana bebe gigina litongo mwana na nga azotanga wana respect faut ezalaka tango le padre ye moko kolo société alobi ke non na Riti Nzele mutu tu aza na droit ya ko respecter Riti Nzele donc ngai moko nazaka déjà so na lamuki na tongo na yebi ke rap eza na tongo na sali ba message na butu na ba message sonore répétition eza na tongo teler voilà président de tinde la rayo président tindi message que rap eza na tongo po er mo pe variaka rap eza na tongo er mo pe changer na ngope er mo pe pourquoi quand ndeto répétaka o tinda ba message so ba respecter so po moni pe ke mutu moko bo message que amonaki te bien que otali ke téléphone ezala ya okanga okota pe ke mo to ya mouvement bon ba crédit na ngai mais er mo pe mokonza tsaka pe ba crédit à livrer le pena ke ba crédit ke osala ba message concert pende moko er ya rep déjà voter déjà ne bat mais sinon te vraiment mouvement na biso ba respectera ngai eza musala pour Rita va pas pesa ki bokonzi wana ezaki no batala no conduite na ye donc ba respectera vraiment ezaka pour la conduite pour la musala teka pour la conduite no kaka moi respect et par rapport à animation balobi bon to tcheka parce que ya moi avant le rôle azape moi si confuse à la tête musala eza bongo te musala na Congo promo boza rebelle ti même mutamtana ba qualité na ye azana bandenge ne mo boye omoni toza ebele musala so tobitu musala so na banda sala musala mabe mele msuna sala te omoni musala nanga ekende bien batali siko conduite o elidara bato ke bato bakozala ke te ya osala bien te ya zala bien batali ke Riti Nzele a respectera mutu na ndenge na ye na bandenge na ye a respectera mukolo a respectera mwana muke Riti Nzele na mutema munene moko boye nga nazala mso problème mo bekoya o bato musu ba petela ngo bato musu balongwela ngo mouvement mena maîtrise ngo donc c'est que na mutema wana ya kozala mukonzi mutema wana ba pesera mukonzi ka te balamuki ba peso mukonzi za batala mutu ala mutema munene ya ko supporter likambo ke mutu ayo peso rapport yo memi mbala mako pas président balongola mutu bien ba pesa mutu suspension non faut zo ngona no gérer ngo tali ngo so yo kokite na omema yango pas CG so na moni que CG a to balancer ngo biso to kokite to komisa ngo pas prise na yebi que so bo remarquer gouvernement bo mona na que suspension ezate calme ezali ma mutu ekende bien donc voilà ça c'est bien mengala c'est pela pe tant na pesaka ndeko so Pamela Bengongo ou pas ko fait l'omidé na PC numéro le pâtre a benga directement le pâtre a PC rendez-vous jour sa test Yves Pan était aussi témoin dans Zaki wana et Hermo a fait la ligne sous président ligne sous que bato ça test maintenant yoké dans la tini J3 selon la presse a fait sa permission par rapport à Pamela Bengongo à sa test
mais ndenge surtout ande ko bangane maintenant moni nzelera ke la cheftaine malamment fait rigoler avec petit ça test et ça qui est bien en tout cas Pamela Bengongo félicitations déjà par les pâtres nous sommes qui togo au TP Kenya azo kenda déjà et puis agi parler déjà la matonga na mona qui maintenant le badresse pour boya ou pamba mais tu maintenant masolo na bombiga makambu banga lelo pona Kirikou sort naye bozo mona ndenge nini surtout ki azali mwana bino moko bobimisi azala pana bino akoli pana bino sisi akoli pana bino lisusu et tant bomoni lelo Kotokuna à Longo le sali pe makamone na kati Lubumbashi générique de Tobima très bientôt là et s'il s'agit au pesa message au pesa nini par rapport ya ndenge carrière nezo kende ozomona on déclin to flèche de tomate. Bon musala les musala donc ezaka ki ba fleur na chemin na ye donc toza bato na utakutana na ville na Shoprite azongi de kichesa na kutana na ville na Shoprite donc to soli na biso pe normal toza bato ezate ke ndera musique ba vie musupe ezalaka ezaka ke tozalaka ande bien to linga te ke soli ngwe mouvement oloba mabe moko boyo koma na ba conflit moko boyo pa ba leader non photo ye ba koloba na TV Gigi ki amenga moi so ya mbinga maman apprécié na Louise Carmel ha sangarit fo ba koloba na TV za ebomisaka et d'arapé ba professeur Antonio Mbuku aux États-Unis ba pesanga ba conseil ba Yvette Lissig maman présidente na biga ozana ndula Lyon ba di shakalambi motema ya gifukiandi ba pegingira mobala boga otali pena bobi onzamba kela elobi mama evalo baka jenda vo lekolo langa la mobala lega kitoko te net ba Yves bo mobala lega kitoko te donc vraiment mabe pegingira venanga isusu les célèbres Muswahili venanga les célèbres Muswahili Gogas Masamba. Donc il faut y koloba na télé oyo ebomisaka biso et darape biso donc il n'a pesira ba fleur na générique na beti donc il a évolué bien à la poser donc vie senga peu faut la poser so za poser na vie na biso na musique au monde mamuno so za kili kolo osuka musika te mais belo je za rebelle so za permettre l'artiste le peut za permettre faire rigolo tala belo je belé so lobby il faut comme ça les pattes il faut comme ça faire rigolo mais lobby tant ngolongwa au tourner mon Congo au bandi ko la vérité muso bomba ritinzel est-ce que un jour so kolonga pas faire rigolo soit tout ça l'orchestre ne soit de côté pas président moko leader moi moko na biso et c'est ritinzel la ozaka na malobozo lo balelo to ko changer pe parce que to bizana ngo bongo a au bon moment manzaka mais ba griffe bi malo bien non ngana lo ba ngo butu so na longo na orchestre o seke na bali na ngana tiki na ngaba makambo lo ga be mobali oh na luga mobali tendeni ngo bango nde bato baza faire ba makambo nyonso donc o kita o mata donc le bi na ngo ve na biso akufa o pe asona donc moi si ata azana mbongo kasi saki azana mobali te le king donc ya to rené na yo to sali na suka ngo foya ka na gu gunde mutesuki sa magambo to ebike ritinzel lele osakante so azipena momi yo mo pour recadrer na ndenge na yo to ebike yo lesbienne si yo se mamba libala le suso mote ko tepso confusion obebisa magambo kasi apena ne bat muswa sanga pe iva rapide baliaki na fela mais oui boga mande fe belé boya siko ta moi si pena boya telemi boye vraiment ça roza na vie wana yo ebisanga et ça on va barimer batunde baloba confusion te et pe batumusunde baloba il va rappeler baliaki na fela ya solo ngana ebisa batumusoko oza ovandi pe boye abeta lisono na ndenga mabeme o ayebi o pa yebi na epete ayebi na epete kasi osesiga makasi voilà oyo ko zala msuyo ndo sala émission yo calculer nga if même mutu mso bulelo de yake iva ramades na o sala ngo jamais ngana webisa yo ela pena bat mso atala ka ritinzele mso outine ba vina ye azuba mbongo ne ayele msusu achembongo ne ali ritinzela boy pour atala carrière na ye ritinzela boy na ye akomoka bulele arrive peke mais oui poto ebiga il faut na poto ka te za pena ba bataminene pe bazaka na mboko yo ba autorité pe batamboko pe ke basala pe bambongo na bandenge na bango mso abenga ritinzele ke apeti na nga yaka nano ye na buluka ke via sepela na musala no me abika fa kabelo mbongo fa bimana yo soko boy na yo ale a ke place mo ba ke beta lisola ritsana ku ndinga sala animation na to mona yekutu ko alele non eza bongo te muteza musala na ye nzambe so apesi mutu musala na ye fala na musala na ye biso ba journaliste musu to ko mo vanda pe place mo me mutu abeta lisola na ndenga mabe
Mtobeta liso Yves ana kutu boy na boy, Yves ana kutu boy na boy. Nani ana kutu boy na boy. Omoni eza na nemboka na biso ekendaka bongo. Voilà, ça c'est bien mboka na biso ka nekendaka bongo. Maintenant programme ya faire rigolo na Paris, eza ndenge nini et aussi à regagner ville Kinshasa quand et aussi au petit numéro de téléphone ba mbote et puis na suka obika ne dolobaka, on va pas se séparer comme ça. On même biso na bilengi taka Ritinzele. Hein, donc atikala yemoko la seule animatrice oyo a pesa guna ba chérie na ba femme bazala émancipée yeyo Ritinzele. C'est parti. Ouais, programme il y a les padres vraiment non tous un programme on a té mais toi bigaza on a ba séjour on a Paris à Robeta samedi à peu sur un concert on a Suisse wana donc ba na Suisse donc bas à la l'aise les padres on a ba on calamité mais na biga calamité à peu tous années non a peu sur date ça on a té mais tous les alérica on a ba ninga ba kili biso peut répéter à mardi en coulisses to travailler car to côté sous babilo kwa sika ba inspiration zo ba samakak donc ba tout balinga Ritinzele numéro nanga ndebo vendredi zaté. Il y a vendredi, bon, tolongola vendredi. Tolongola rep vendredi, rep comme mardi, jeudi. Pour vendredi, bah, ça vient à biso, nyoka longo, akuma bête ba concert vendredi, wana. Biso tout ça mardi, jeudi. Donc, la fanatique. Est-ce que le gars bien absence ya yemoko? Très très bien, so lingi pour bête tout mardi, wana au monde qui à l'aise, maramutu ito. Maramutu ito. Donc, bah tout ba ni ba contacter Ritinzele ka ndenge zalaka. Donc, numéro nangeza plus 243. Tseka ya Willy Moucheni Liboso 89 76 86 984 89 76 89 76 86 984 numéro nanga ngwana o tout vraiment azana besoin ya kobenga ngai donc ba conseil na bino esala nga pe bien ba tulokola ba Antonio Mbuku na États-Unis vers le professeur Antonio Mbuku masala ngai dans Samouraï aux États-Unis ba Popolov Coco donc ba Louise Makabu les grands producteurs Louise Makabu donc na Kenya on a mona Djibril Eyale donc patron et ba patron na mona vena ngai nani commandant Poupou donc na Paris wana na eli sous na mona Yvette Lycée qui maman présidente babi Miki Minej mo so vandi ça na mona di Chakalambi motema ya Gifukiandi nazo mona Dadi Mavungu Vungule nazo mona donc baza ebele donc na Londres wana na mona Gigi Kiamenga maman na Louise Carmel na pressé na mona Marco Longomo venangai Jean-Jacques Doué motema Lidu Doué ba auto perdre moi na bango na biki venanga Jean-Jacques Doué en tout cas mes condoléances pena ba respect belé maman sur Lidu Doué yolo ezolela petit na biso donc en tout cas ba courage ga belé c'est ainsi va la vie le début ma samedi ba pesa un programme malgré na Londres te mais na programme donc makambo en tout cas courage vraiment au couple quoi. Il y a courage na famille donc eza nzela na biso nyonso nzambe azio apesaki lokumu ezonge pa na ye apesi sumbote na vena ngai na Londres wana papi mokiki balobi na nesilité papi mokiki na nesilité bana Lyon bozala wana samedi na bige bateau wana bato bakokweya na mai pour les padres de makambu balobi ba Jojo Jonga vena ngashi de Lyon motema joli boleche ba Blaise Fashion ba Platini Menga sans oublier Eddie Makitonche ba Arnold Matiki ba te bele ba ozala wana bo mesanaka na Ritinzele na bino Bosani John Lubila Alain Kembela na Lema Alain Kembela Rodrigue Mokili papa na Claudia kitoko ya trop donc batutu balinga Ritinzele na yebi Ritinzele pona bino tanda te mina moyi musala bongolo bageo Ritinzele o boy na boy musala tala place mimi moyi mi pende zo zika maramuté zo zika. Voilà, ça c'est bien mais on va pas se séparer comme ça de tirer le temps au salabiso juste pour 2 minutes c'est le mot bien et ça la plaisir à José Baïla JB Service agence Assir agence pas comme les autres et aussi na venanga Dominique qui est le 100% musala vraiment na Londres et na Sanyote Kabaka Ngotiku na le chapelle de Genève maman Milite Mamotema tous peuple mbetolo maman Likelemba Vienanga Kati Jean-Robert Kalala motema maman Nicole maman la parfaite na Paris ça la bon plaisir et ça la bisobe c'est parti yeah nanga nakoma kudila yo agogo
kitoko na yo baza kosalela mwana popi popi angezi nakomi kobanga loketo na yo yaya kitoko na yo eza kosalanga ba loketo asheta nyekese ekobinela Kongo biloko asheta nyekese ekosala bachuki alebuka loketo binisa loketo yakato beta fitiringe engratitude na mokili ezande mabe engratitude na mokili ezande mabe ozoboya gigi kiamenga poyo ndi manani ozoboya alekembela poyo ndi manani ozoboya Yvette Lisiki poyo ndi manani ayoleli kwiti otika te agene atika te ayoleli ayo 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 ozoboya Antonio Mbuku poyo ndi manani ozoboya Yvette Lisiki poyo ndi manani ozoboya Yolande Malula poyo ndi manani ozoboya Yvette Lisiki poyo ndi manani ayoleli ayo 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 ayoleli ayo ayo donc na sepeli donc accueil o esali bien Congo Promo toujours donc nazalaka na bino Congo Promo na banda pena masolo ya oritinzela banda pena masolo ngonde awa donc na nenga bien na nenga gu na nenga kafu na nenga je na nenga kafu ko. Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion awa. Et zaline kopé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...